Fidèles téléspectateurs de Congo Millennium, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de qu'une réalité présentée par votre humble serviteur, Bello Okachala, le défenseur de l'équipe. Le long na Congo Millennium, mais qu'une réalité, tout bon Silvino, maman ali kambo et ça qui m'a passé, kamusi bato. Kinshasa balobi kuluna basusu balobi kulune sili, basusu balobi opération likofi, enfin. Kulune so continue kaka mingi ya kolobiza te Congo Millennium eza preuve à l'appui. Suivons ces images au tout ça qui na bokasi ya Olivier Divididi et Nasuka tukoti à moi commentaire Bobo Mesano. Mbote papa mbote tokuti bino na boulevard Lumumba botondi ebele na likolo ya pont likambuni le salami awa bon tomoni bato mo 5 to saba na sama bulu ba kule ba ke pa kuna to tuni wa yoza miyibi donc so kanga ba bazolanda bakuluna bakoti na se ya pont na se mabulu mpona koyiba mbongo baza 5 Quelle est pétrole? Mbote papa tokuti na boulevard Lumumba ebele likola pont likamuni na eza on comprend te bandi kuna na likolo kuna de bana moko mike de ya bikolo baso planer na c'est à terre mama bato basala kati ya pont wana basala nini papa te ebitela bazo luka so na moi c'est comme bon ba tabuti po za mukolo na kati ya orange na pantalon na blaze boza ebele na boulevard Lumumba likamuni nezo leka ba likola pont comprendre te tozo leka na se ba caniveau tozo mona bato bazotambola na se ba caniveau bato bazotambola na se ba caniveau donc moyen route ya kolobesa batango baza ba soldat to baza ba civil ba criminel ko bakata ba koto na nzela bango na so basali kata bakimika soki ozana biso omona bango eza miyibe bakataka bapoto na chaînette donc bazoleka basala ba machette des criminels soki batiki bango boye mabe bazosala nini na kati ya terrasse yango likambo bango tozokamba bazosala nini na terrasse bazosala nini abotoli appareil adindi na kati kuna leta po alanda makambo oyo boye na butu eza basoda baza awa bazala minduki na bamasheti nde bazala na kati awa tolembi bango babima topoma bango tolembi soki amoni na loyenga kokima motia banzete kuna
Olobini ni ndeko bato batondi na boulevard Lumumba. On comprend que te bito so baboki ba diamant na kata terrasse. Bango ba bi okop na bawalo ko ba pareil. Peza ba jo ba 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 butu bango. Baboma bato na butu bakuluna. Ba frère bakuluna ba pete. Basana ba machette. Machette ba arme ba nini. Akuna na yeke sema na uti na ngamwa na uti na ngamwa ana kata hospital na be forma na obima. Na kuta bato ba tondi ya inonde. Ba peti mo amike mo ba kangi ba gena na moto bo. Donc ba vrai char soko le kana butu ba ko ba reo. Bakangi bango kolena na bete akangi bango na arme de to kangi bango misu baza na ba papa akosi mona ye boulot mais na kata se a terrasse alo ta ba pareil ta ba bango kolotaka ba pareil to ko sala pe batu mabe bakangi bango na arme za ba vola arme ba do ba mabatu bango wana siko fo le tete mera bango mettre siko ko kanga ba otse wa boulot te makala te to beta ena no bien ala mbuma to buketa minu bien mais comme na ça longonya mingi mokonzi Chebanga. Amaki kumana success.
Non, tu vois bien. Mon colo. Combien? Hein? Quand on va aller à terrasse. Papa Jaoya. $14 ans. C'est bien, hein? Et vous pouvez faire la copain. Vous pouvez faire un peu de la soda. Mbote papa tomona batonda ki ba depuis tongo bakangi batu na kati bamoni batu na kati ya terrasse to patiente tomoni kobima na bango baza bana mike kobanda 13 ans 12 ans 11 ans tina 10 ans bana 5 yo en tant que papa moboti ezolobelo nini komona mwana bana mike 5 balalaka na terrasse mbula tomoi ezolobela nini ezosala nano pasi eza kozanga encadrement ya bana wana kozanga encadrement bamisusu nayebi te soki baza na baboti na bamisusu nayebi te soki baza na baboti to baza na baboti te soki baza na baboti mpona nini kotika mwana oyo boti akoma ti na age wana akoma na niveau wana kolala libanda kovivre libanda na bavi wana donc eza pasi selo yo bana nde bazobima ndenge bana bazobima kokende balabala ezolobela o nini bana bakokende balabala na ndenge ya kosakana oui mama olobi mama oyo baza bana mikie à partir de 5 et 6 heures basalaka déjà kolo bakomo bima bakomo ke oyo baza na bango bana mikie mais bana mike bazobima kotika ndaku mpona koya kovanda na baterase yo atanke mama moboti ezolobela o nini eza malamu te eza nde soki mama akufi papa abali mwasi mosusu nde okomona ke mwasi wana akobanda oloba kaka te bana wana baza bandolo donc mpona yo eza badivorce to bakokufela mama mosusu eza bongo mosusu omona mwana mosusu alikala na ye kofana na ndako ya maboti abimi na ye azala ne faser okomona mama ake na ye koluka atike mwana eloko kolia te mwana asali abimi na ye libanda ake koyiba mpona nini azwa eloko ya kolia mosusu babimaka mpona siko mpona boye ifo bobana okanga bango aparti ya ntongo o 22 23 mokolo bayi mama yo nini oza yango ya kobakisa mpona nga nazoloba boye ke mosusu eza erreur ya biso bamama na ndenge nini ozwi zemi okambi yango bien te 9 mois o biso bamama tomemaka eza ya pasi soki oboti landela mwana bien jusqu'à la fin po omemaki yango ifo okomisa yango ntina suka erreur mingi eza ya biso bamama donc erreur ozokoma wana mwana mosusu azokima po biso moko tozolandela bango bien te liloba nzambe eza te papa nini okobakisa bapara bango bazangi mayele ya kofivre na bana bango mwana azotika indication bana eza te bo bana baplace aboye yo para oza wapi esalaka nini kindoki abengani mwana bamosusu ezalaka soki papa azwi mwasi mosusu bana na mama na bango akufi sikoyo mama azwi mwasi mosusu mwasi wana koyoke bana oyo basala kindoki bana oyo basala kindoki bana basala kindoki bana wana mbote mama bana 5 ya mikie na age ya 13 ans tina se bakangi bango balalaka na terrasse mpona kobotola mbongo mpe kosala bacrime
Maman Moboti, comment na bana, ba mineur na se a terrassé, Moula Tomoi, et solo Belaonini. Papa, eza pasi, pour le moment, na bana mikende, wana eza faute ya baboti. Baboti, tu encadré bana, ta pas ses alliés, tu encadré bana. Attends, balobi, moi, na wana zana ndoki. Mais ma église est belé, l'église est fumée mais belé. Mais même moi, l'église, attends, ça la misala ma bé. Ils ont besoin qu'à tirer ma boko, à Kobika. Pour ma âge, on a miké, ça va âge, on va encadrer. Pour ça, on peut âge, on a miké, ça va comme 15 ans, 17 ans. On peut pas mal sous-souter. Est-ce que Ezali Makambo, l'église, il tenait besoin qu'un bana bandoki. Église, papa. Papa. Est-ce que ça l'église, il était à la base, il y a Kobima, il y a balabala. Papa, ate za église, nga mutu lokola nga, so ba yebisa na église, mwana na zana ndoki, na kokumisa kutu nzambe. Efuna luka nzambe makasi po a délivrer mwana na nga. Na oko zwate lokola mwana za ndoki, na zwa mwana nga na exposer na balabala, akoma fazer e resele bongo te. Bongo ezama be focha ba parents. Ok, merci. Nous allons Baksanini. Pour la raille, l'homme finit par battre, il faut ça, maman. Pour la raille, l'homme finit par faire faute, il faut pas me baller, il n'a pas d'âme. Au moins, la bamba, moi, la maman, maman, au tien, moi, si je suis un nako. Maman, les gars, quand tu as papa, vous êtes obligé. Moi, papa, tu as la maman, maman, ça la bébé, papa, vous qui pété. Aussi, c'est là, ok. Moi, la petite décision, par le cas, tu as le mélo. Quand mon papa, ok, la maman, tu as la moi, là, il va bloquer, c'est moi, là, qui me n'a. Est-ce que ça faut à moi là? Il faut à moi là. Là, je suis papa, donc là, pour qu'on faut la décision là, donc c'est papa. Je comprends yo, ba konzamboka ba koki ko sala nini pour la côté mais likambo ya ba cheke to bana mike mineur ko bima na balabala. Nino ko senga na ba konzamboka. Na ko senga bazwa bango encadrer bango. Encadrer bango poke, bana ngo ba mega ko encadrer poke. Toyeba mabe ko uta lisusu soki wapi ya bana ngo so ba uta lisusu wapi. Soki eza mutu makasi ya bana. Soki ya biso ba mabe ya biso ba boti. Bon, l'état est mort, vous avez bonjour Yaya. Tomoni baninga na bino bana babimisi bango na se a terrassé balala libanda basala na terrassé. Mais bino bozo kende classe bozo lia na ndako esolo bila bino neni nde bomona baninga bana mike na balabala bazola na ba terrassé. Yele so mabe, bosa mabe. Yele so mabe po bango bazolonga ndako bazokende bosa ba kifasi. Nini yo ko senga na ba parents po na bino bana bo continuer ko kola malamu. Ba parents batika ko exposer bana na bango libanda po eza mabe. Bongo ba konzamboka ko senga nini lo bana ba konzamboka yo atanke mwana osengi nini po na bino bana. Ba konzamboka va soutenir ka bango. Va soutenir bango. Merci beaucoup. Merci Bauti Kolanda ba image ezalaki penza pasi baboti balobi bilenge balobi pe bango moko bana balobi. Finalement qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Batoso ebate toso kende wapi toso koma wapi? Kala toyebaki na tangu ya le fait président Mobutu to na deuxième république banditisme to ba brigade zalaki mingi ba mikolo. Nous avons connu Otubengaki Tobingaki bango ba Ibu, tout le monde connaît avec le phénomène Ibu, Mikolo Bingami Mibali, vous connaissez Ndengni Basalaki, et Baso Leka, Kobotola Batu Biloko, Kobrake Batu, mais armé na échangé RP, Nabakwa Ozalaki le la zone Moko Rouge, mais actuellement à Kinshasa, les Kuluna ou le banditisme, et ça sous Kamba Mikolo Te, et c'est pourquoi nous parlons de la délinquance juvénale, c'est-à-dire Mobutu Moko Sosali n'est pas Yabana Mike, et plus précisément sur 100% Batubazo pratiqué Kuluna, 70% eza ba mineurs, c'est-à-dire parlant de mineurs, nous nous référons à la loi portant protection de l'enfant. La loi juge toute personne âgée de moins de 18 ans aza mineur to aza moana. Bana bazo kite bandaku 10 jours au jour, bazo tika bandaku, bazo tika balo bato familial pour na ko se réfugier na balabala. Mais au juste que cherchent ces enfants? Pour certaines personnes, balobi, ce sont les églises.
Il paraîtrait que ce sont les églises qui sont à la base de cette délinquance juvénale. D'autres personnes diront non, c'est la faute aux parents. La prise en charge n'est pas assumée, n'est pas assurée par le parent. D'autres personnes iront plus loin pour accuser l'État congolais pour dire que non, voilà, l'État de son part, il est aussi démissionnaire et voilà. Tout le monde reste nakatia opinion naïe, mais on ne sait pas comment le séparer. Tout ce que nous connaissons est que Kinshasa est en plein enflammage. Vous avez vu comment les enfants se sont exprimés. Vous avez vu comment le papa, le maman et les enfants se sont exprimés. Qui donnait raison, qui donnait tort. Tout ce que nous connaissons, c'est juste Kinshasa et ses réalités. Si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé ces éléments, dites énormément merci à celui qu'on appelle Olivier Divididi Lamedor, l'ingénieur de leurs ingénieurs. Et Bobo Mesano to Mesana to kabona raté sako pesa mambo to losako na bayipe basantalo mingi pona biso moto na yambo moto ya bandaka masulango. Grand merci et losako mbote à celui qu'on appelle les boss de leur boss. Les boss, Ricky Dubenzi, Balobi, Ricky Dubenzi, l'homme du millénium, donc Yendi Balobi, c'est celui qui chapeaute au Congo millénium. Grande salutation à toi, les boss, Ricky Dubenzi, et grande salutation à celui qu'on appelle Papa Désiré depuis Irlande, Papa Désiré monté ma maman Béa la ministre, Papa Désiré, grand coucou à toi, Balobi, kaka Papa Désiré, 500 € net kaka folar panayo, mais ça reste à savoir, ça va se savoir. Papa Désiré, toujours zela kaka net lo baki masolongo, Papa Désiré la kaka lobi, veut dire ba fetu batu bako ganga, batu bako lia, batu bako miela parce que 500 € folar, Papa Désiré, le sac on a yo. Boto sac à celui qu'on appelle Freddy Motol, les préférés depuis Londres. Balobi Ndasimbi Londres, Motolo Sako à Bobo Kota depuis Paris. Et puis Motolo Sako, celui qu'on appelle Nick Ngingi. Nabino pi balandi à Congo Millennium, mais bozomi na Irlande, na France, na Europe, Mobimba, na États-Unis d'Amérique, et na Afrique. Motolo Sako na bino pona lilo, to suki wana na micro ezalaki ya bino ndeko Belo Belkam, le défenseur. Na ngambo ya caméra ezalaki l'ingénieur Olivier Divididi Tokutani na numéro Oezelikoya. Bye bye.